Bonjour, bonjour, bonsoir, partout vous êtes, bonjour, bonsoir, joyeux Noël à tout le monde, partout vous êtes dans le monde, surtout les chrétiens. Joyeux Noël Nabino, ici Kanyo Soezoimbino. Et puis, avant de commencer cette petite vidéo, je vais d'abord souhaiter mes condoléances à la famille artiste Nabiso Pululu, Chico Pululu, Oya Ute Kotika Biso, mes condoléances à Bana Nyoso ya Kitambo. Y compris moi-même, hein? Y compris moi-même. Bana kitambo nyoso ba me condoléances na bino nzambe mtu apesaka yepe mtu azoaka lera lingi. Biso tozaka kawana pona koloba oui et amen. Voilà. Toza tokoki contredire nzambe te. Ba me condoléances na batu nyoso. Ba joyeux Noël na ba congolais nyoso na ba congolaise bisika e zweli bino. Ba joyeux Noël na bino. Voilà, Karine Mokonzi abimisi nzembo na ye, l'autorité morale, oya yembina Koffi Olomide. En tout cas, ce qu'on peut dire d'abord, c'est dire bravo à la fille parce que Toye Bindenge a évolué na miso na biso. Ba oyo a évolué na miso na biso, tout le monde ndenge azako évolué petit à petit, azomata petit à petit. Tina niveau ya ko ça la clip lokola wana na Koffi Olomide, c'est pas de la blague, hein. Poto yoka ka Koffi, hein. Yoka ndenge tout le monde akaye wana na ba vidéo, hein. Koffi c'est une grande artiste oyo, une grande star de la communauté nabiso, la communauté nabiso kutute azali, c'est une star de l'Afrique en général et puis Congo en particulier. Pour na kokuta na Koffi, c'est pas de la blague bandeko, c'est pas de la blague, mais notre sœur oyo tokoki ko tika likambo wana ile kaina persité. Il faut le belango. En tout cas, bravo naye, félicitations. La fille évolue. Na miso na biso tozo mona ndenge azo mata, shrit for shrit, o elo baba alma, shrit for shrit azo mata naye, étape par étape azo kenene malem mais doucement mais sûrement. A komiti na niveau ana ya kobimisa single na Koffi Olomide. En tout cas, bravo à la fille et bravo à Karine Mokonzi la baronne. Voilà, na milito naye ko lobelana no. Yaya diffuse. Yaya diffuse. Moi, n'engue raté, hein. Yaya diffuse au raté libanga makasi. Raté libanga ya Koffi oyo. Okozwaka jamais peut-être na vie na yo. Olinga ki ozwa ngona pete. Olinga ki ozwa libanga wana na pete. Yaya diffuse. La grande sœur diffuse. Yaya diffuse. Moi, n'engue raté libanga. Raté vraiment libanga. Raté libanga. Raté libanga makasi. Kasi likolo ya plessé ya pressé o mondenge Blandine Omari a récupéré libanga po ya Koffi. Libanga Koffi abwaka yo ezawa oyebiki ekuta akombeka libanga ya pamba wana ndenge babwaki ka wana Blandine Omari oyebiki ekuta akonde siko ya diffuse mondenge orate omoni ndenge orate ya diffuse orate libanga openda loka na oki nzembo na oki babwaki Blandine Omari na kanisi yo moko na vie. Oh, la meuf n'a pas de chance. Pourquoi pour na pressé congolais bilo msouete ya kabiso. Moi je vois souvent la vie de cette fille là Karine eza elo moko efote ya kabiso makasi parce que aza ko évoluer na miso na biso to mona ne ba ennemi baza multiplier toujours mais batika la kana soni. Voilà. Voilà, en tout cas, Yaya diffuse au raté libanga ya Koffi, siko numéro 1 Afrique. Abwaka oka na pete boye. Omwendenge o raté yango pona nini pressé. Motema na ngai nzembo wana olingo yemba ngwa wate nzembo ya ndeko na biso bilonda na olinga nzembo wana mikolo makasi. Eza penza nzembo na olala nango. Motema na ngai batela kimia elonge ezali. Yaya diffuse soki o batela kimia. Mais le babouaki on a numéro 1 Afrique. Mais numéro 1 Afrique Koffi Olomide mo pa mo konzi. Mais la boaki yo. Ya ofele hein. Juste pour o batela kikimia. Yebisa motema bandeko. Bo yebisa ka motema na bino. Motema nanga batela kimia elonge ezali. Batela kimia. Batela kimia. Po eloko eleki ko batela kimia na bomo ya moto ezati. Batonga na bango bandako babala banini yo ebisa motema yo motema na nga oyo fanda wana batela kimia elongeza nzambe akuta biso place ya tika yebiso motema ememaka motema moto ememaka esika te motema moto eza mabe na bomo ya mutu biso penza tozaka nango mingi biso bakongole lelo balambi lelo tolia lelo nyonso salema lelo na yebisaka motema no ndeko azolanda ngai yebisaka motema yo motema na nga batela kimia motema nanga
motema nango yo batela kimia elongeza epa Yesu. Ya nzambe yaka shrit for shrit. Donc étape par étape, escalier par escalier, shrit for shrit, shrit for shrit, shrit for shrit. Mais ce que vous avez pressé, oko beto komi bilobe la, okomo loba n'importe quoi, place où zala ki yayo mutu mususu azui. Blandine Omari azui libanga mama présidente, azui suka na libanga ya Kofi siko. Biso so to lota kango, no so lota kango Kofi abwa koka bwe na place pe ya bien, ya calme ye moko kaka pa Blandine Omari, mama présidente. Pa, pourquoi? Po Yaya Diffuse abatela ki kimiate. Yaya Diffuse abatela ki kimiate. Yo kanse na ba masasi no ya mike wana okwe isa étoile so yunzambe asi atomboli mutu. Omani histoire ya mwana mwasi oyo Karine Mokonzi epesa kabiso leso na sens ne. Tomona batu ebele oyo batombola manduki pona mwana mwasi oyo. Ngaku tuna banda kolobele par rapport na manduki wana obiki na fani na teno bi non c'est pas possible. Comment batu nyonso bakoyina mutu moko boye? Par rapport na manduki wana bana mabe babotami. Par rapport na ba fizi na bino na botile la kaye, ba chinois bango oyo babotami. Ba misuso baza na Kinshasa bakombo na bakombo babotami. Pona nini? Pona motema mabe. Bandeko motema mabe efuta ate. Motema mabe komema o nulle part. Nulle part. Nulle part. Au contraire, eza ko enfoncer yo moko mutoza na motema mabe. Oza pe komi okoki ko bela kutu. Oza komi sala pasi pour rien. Parce que place ya mutu wana ozwango te. Ata soki mutu wana akoyi bakotio wana okoka te. Makambo Karine asalaka na ndimi te ke ba fie bele boko sala ngo ha. Ata ndenge ba wanga ye wana ata ndenge baloba biloko fi wana asalaka non. Na ndimi te ke baza 3-4 boko sala ngo. Na ndimi te c'est une fille qui ose. A osa kanaye. Kosala quelque chose. Voilà Yaya Diffuse au monde ndenge orate libanga. Orate vrai libanga ya mopa o mokonzi. Voilà suka la libanga. Allez, na oki libanga, na obi, Baba Blandine, si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et yo kani penza na kati autorité morale. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Au moni denge poto ekoti kote kuna bakomi bilobela mutu akomi moloba n'importe quoi. Yaya, aussi ola rate no libanga pona nini. Po oyebisaki motema no teke vanda kimia. Vanda kimia elongeza place. Parce que c'est pas pour rien oyaka. Oyaka parce que monaki. Ici il y a quelque chose. Na 2017. Yo moko remaka babi, moi si oyo azana ora obenga. Siko olio vanda wana batela kimia. Ban vanda wana. Oyo fali ayembaki na zana se anzete awa kaka place otika kinga. Fandi wana ozozela kaka place wana. Mais siko motema na yo ebatela ki kimia te obandi bilobelo bandi n'importe quoi. Batela kimia place ozali elonge ezala kaka wana. Kaka wana mama alors mbongo ayembango. Kaka wana meme batu wana bamona kindenge ozolela ba seka yo kaka batu wana bako betelo maboko. Soki o se déplacer te. Ma ben abiso on se déplace trop. To se déplace aka trop to lingaka place wana place kaka moi nini ezali aloke kuna mbango. Place ka bato bazo loba bazo ni oke mbango. Oh batela kimia place ozali yebisa motema no vanda kimia motema nanga. Vanda kimia batela kimia motema batela kimia elonge zaka kawa. Nzambe okuta kaka nga kaka wa place na tika kinga. Vraiment message wana nazalaki na wango penza moko na ba message wana zanango ya liboso vraiment ezalaki wana Yaya Diffuse soki oyebisaki motema na yo batela kimia mbelo ozwi suka na libanga oyo Blandine Omari azwi elinga ezalaki nde ya yo mais telema oyebaki ko batela kimia ti oyebaki ko solo na motema no po moni il faut to solo la ka tozana 3 choses na nzoto na biso tozana corps tozana esprit et puis tozana âme. Esprit eza place nzambe avandaka. Ame ezali place ba sentiment na biso eutaka. Olingi mutu, oboyi mutu, nini euta place wana. Et puis tozana corps. Corps azalaka ba loenge akomema na ba des autres mais soki oyebi ko solola na biloko misatu no ya nzoto wana. So moni corps abandi ko tino na ba biloko moko boye. Motema na yo ayebisa kere. Modani nzoto na yo motema na yo eyebisa yo batela kimia. To ame na yo elobi motema batela kimia elongeza place.
Photo zalaka e moko vandinye ozo yoke la motema na oyoka ni parole moko ezala na kati na biso kuna. Yango elakisa ke muto akomi mature. Ezala na 5 choses elakisa muto aza mature. Ozo yoke la ngo. Ozo yoke la ngo yoke la donc avant zo décision vanda nous réfléchir est-ce que décision nous zo est-ce que ils a bien ponanga. Ezaka na voix moko boye na suka o elobela abiso. Ezala mingi voix nzambe meto yoka ngo te parce que ezalaka trop doux. Ezala douce pardon. Cette voix là est toujours trop douce. Ezala pe ma muke. Muto moko zebiso oh moto kende boye finga boye sala boye lakise boye ko sukisa ko silisa e. Yo aussi sa mutu yo créa mutu po aussi sa mutu. Mutu asi sa bato eza nzambe. Neti frère na biso Chico po lolo. Asili na ye esili. Esili. Et puis cette dernière décision, celui qui prend ça c'est Dieu. Po ye mutu apesa ka pe manabomo. Ata bato ba bundisi yo ndenge nini. Vide luet to mone ndenge azo nyokwa mama takita kende boye mama Olive boye na boye tana eko kakinante. Tinzambe eko tia mutu asungi mama wana ba mimie na Afrique du Sud abiki. Pourquoi? Parce que tana eko kakinante. Yoko kiko sisa bomo ya mutu te yo nani. Ezala kasoki ozo sepela na baninga nenge bazozo nzambe upambolo. Me ko linga ka kokitisa bato bakita bazonga bakende na boye na kosukisa bango mutu osukisa moninga azala ate. Ata soki osukisi ebo akufi nenge frère na biso Pululu akufi artiste na biso après mutu ozo jouer place ne wana lokola ya ozala te. Alors to yebaka ko sepela kana babiloko baninga bazo ça si faut encourager oso obligé ko sala eloko moko te ka ko komana kati ya commenter félicitations ma soeur pour la chanson ça suffit déjà et pesier déjà moi motivation moko boy parce que ato komi leloko wana tende konanga makambo ne soki pose la ka eloko vie eza deste soki nzambe salo ba ke fi wana ora aokende ata bino bo sali ba vidéo bozo sala na tabo sali complicité nini osimbati parce que place nzambe atie loboko hey mutu moko asimba te ndako soki eza molili bo soki ka lumière moi bougie mukeka opelisi omona wa salo wana mobimbe ki molili epesi lumière donc yaya diffuse o raté vrai libanga soki oyebisaki motema nanga batela kimia elongeza melozi vrai libanga ya Koffi Olomide Blandine Maria la présidente maman présidente muta parobi quelqu'un laisse quelqu'un prend ok libanga maman Blandine suka na libanga na kati autorité morale suka na libanga wana libanga ti wana ba rêve ba tukombe libanga bongo na kati ya champ babwaki oka pio yo moko babakisi mutu mususu te bino bo saka na autorité saka autorité morale Karine Mokonzi tanenge bakoti bikoke bakoti na bandako tala omoni bandeko na ngai to na video na lingi na lobaka eloko moko to yebaka ko pesa mutu o ebongi na ye so omoni mutu moko boya zo avancer parce que oloba te ako avancer ne kaka poso ki ezalaki pona mafinga mena ndimite ke Karina oke ko sala video asali na Koffi parce que bato basi baloba ki trop bato bo balinga te au contraire bozo misala bino moko malade po ya ko avancer kaka parce que si y a un main de Dieu quelque part na yebisa bino bandeko boko sanate ata yo lobi nini to sali nini muto na ko avancer parce que yo muto kela yete parce que destin à mutu o nzambe akomela mutu il faut salema il faut koka si ko ezala au contraire yo moko zo misala passe pour rien pour na mutu wana ozo misala mabe pour rien parce que à côté les maté azo kende azo avancer étoile filante était le maté chwa yo tikali zikona ba passe na mutu oh maman tala mutu boya leki mutu boya yembi boye mutu on fait pas la nini ici on fait pas la concurrence ici na mutute alo bakango kutuye moko autorité morale Karine abatu mona batu congolaise abatu ya RDC alo baka azoki mambango na mutute azowelela mutute aosa makamune ndenge yela rena mutu na nzambe pe atiele luboko batu bazo sunga bomona te batu nyoso mona mutu azolo bile mabeti omona pe mutu wana azongi pe lisusu wana centimetre lelo aleki azolo bao aza mutu nanga na yebaki aleki ba fi nyoso ya media centimetre alobi yango to mona biso sonenge centimetre asala ki tu pona kosukisa pona kosisa Karine metema bazo mona bazo koka ora na ete bazo simba ngo bazo benda ya zo po nzambe alingaka batu ya mabe ba monaka soki ozo sala mutu mabe ozo linga osala mutu mabe oyo asala yo mabe te
okomona ndenge azomata na misu na yo. Okomona ndenge azomaka. Bonge bato bayina Karine boko kufa te bozala wana. Bozala wana botalaka ndenge azokende. Bozala wana Beyoncé na bino ye wana azoya. Bozalaka wana azomata bozomona. Boko mikufa na batension pamba. Omona mtu ake fingi ye moko amonika ate ezo simba te azongi. A changer maloba. My God. Eza pasi na mawa. Bandeko, motema moto, eza bien te. Motema moto. Eza bien te. Motema, boye to ebisaka mitema na biso motema zoa kimia. En tout cas, na nzembo mobimba, eloko ka place penzanga na zui penza, eloko ya ko meka ko réfléchir na ko sala mo analyse na ngeza place wana. Motema moto, ko zanga na eloko ya nzambe. Naza sire certain ke bato bazalaki na Karine Mokonzi lelo bakomo regeta. To ba sa semblant na bomo na wana. Mutu aleki mutu kingani sangola leki mpakala. Mutu sangola leki mpakala. Lobby awa to leki na to leki na ta ina nete. Bazalaki koloba baza bato comparete. Na grâce soki grâce lelo bakomo comparer lisus. Baza bato comparete surtout l'air Karine azaki na Afrique. Yo mutu azana Afrique na ba moi kuno zo comparer na mutu azana poto. Buena. Lelo bakomo comparer bango sundeni. Comment comparer ce banzembo ndeni? Omoni ke bozane lokwa koloba te, bozane lokwa ndeya osala te. Nana ebse ebino o batu bemsusu ba o lobaka. No loba wana kutu après. Donc bozo compara ka biloko za ko compare ti. Mutu azali aosa makamu na ye, o pe aosa makamu na ye. Mutu osala makamu na ye. Biso to lobela Karine Mokonzi la baronne o ya Congo, RDC. Voilà. C'est clair. Toza fier na mboka na biso, toza fier na ba musicien na biso, ba ebelea, ba musicien na ba musicienne, ba Tatiana Cruz, soko yoki Tatiana Cruz, bolingo soko za bolingo puko, lelisa kabato, oyo akabolobi, wow, mwa se oyemba. Do toza fier na bango, toza fier na ba musicien na biso ya Congo, RDC. Malgré toza na passe, mais musique wana e consolaka mwa muke, musique wana parce que mbato kelo baka ke to bandaka ko fande ka wana to bandi ko la parce que chaque chose a son temps. Tango ako sepeleza la ka tango akole na boba oleleza tango ako sala ba don ba action ko aider neti ba fin de l'année boye ko aider bande ko biso bazana beni bo bazana mwa possibilité andinga na basali bo bazana possibilité ko sala ka prière pour na bato ngo parce que nous sonde azana mbongo tinda na benité to na ebité na kinte pour na ba orphelinat oko sala ngo pe na prière ko to eloko ya makasi ko leka na ba ko tinda ba mbongo to sali ngo mutu na ndenge na ye. Donc il y a un temps pour toute chose. Tant oyo tozolo ba bravo Karine Mokonzi autorité morale ayembi na Koffi Olomide. Koffi azali panango bate bolo bango ka po pusa na pembe na Koffi te. Ko pusa na pembe na Koffi za. C'est tout Koffi azo ba ko siko libango futi pété. Kaka po sa ina autorité morale po yeba na autorité morale pa wana kati. Oh sakana et puis Koffi e moko aboaki. Si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ezala bongo. Voilà. En tout cas, makambo donc motema nano ya moto to kitisaka. Po via mwana mwasi o Karine Mokonzi était à biso était à na fanda ka mingi na tala vraiment vi na était aka. Lo bande batum subazana era na tala ko réfléchir te po biso ba kongole mingi to zala kaka. Eloko mutu mususu asia sali neti video moko boya beza ale boko miko lobela ngo meke o fanda yo moko banda ko réfléchir yo banda ko sala ba analyse ya quelque chose ezala penza ba twebele tena yo bango par rapport ba commentaire to mona kana ba video to salaka. Parce que okiko tia ba congolais nyo sote mais par rapport na bato ba commentaire ba video to salaka ngana kota mingi na ba commentaire pour na tala na comprendre ba réflexion à bato comment les gens réfléchissent o mona tétété. Voilà, to linga ko réfléchir to linga ka place base zali to bani ko baloba. Mais ce que si tu regardes bien, la fille elle avance hein. La fille elle avance, elle a vraiment quoi avancer. Elle a quoi avancer na ndenge ya positif to yebela ke na ndenge moko boye, ya ba vulgarité tout des choses qui ne sont pas bonnes et tout. Et puis d'un coup, to moni aye na poto abandi ko s'améliorer. Et toute l'amélioration mérite une remerciement, voilà. Tolobi merci. Pas à quoi évoluer. Bravo. Elle évolue, elle a évolué. Atikali place mon côté à quoi avancer, à quoi évoluer, c'est une fille dynamique, si on peut dire ça. Voilà, elle avance. Donc il faut te féliciter malgré ba ennemi, malgré ba combat, malgré tout ce que tout le monde a pensé à mon pensa bimi a bandi ko lobela kaka.
video abandi kolobela na ye oh nini wana singele wana to compare yango na soki na kingani oh eza bien oh bayebisi batie video wana po ba compare yango na mutu non alakisi capacité na ye alakisi eza nango oh ya koki koyemba alakisi niveau aza nango bo ba sepeli bobini boyembi bobini bo ba sepeli te mais on s'en fout bosali makambo na bino ke oh telema penzo bandi kosala video oh ya oh penza leki na ngai oh c'est ridicule c'est vraiment ridicule bato bayeba kio na ndenge moko boye komi kobima po kendo loba ndenge moko boye ana moto ofinga kilobi c'est ridicule totalaka pe ba age totalaka pe bana mibali bandako ça fait la honte franchement ezolakisa lokwa moto moko boye azanga position voilà moto azala bongo te c'est très honteux hein, ça fait la honte voilà otika ba comparaison moko ezanga mituna makolo ba comparaison moko ezanga mituna makolo mutu azosala cop na ye mutu azosala makambo na ye mutu azoyemba na ndenge na ye ya pas match mutu azosala makambo na ye siko ba comparaison euti wapi bino bosi bomona place Kofi ayembeli bana na bino na bandako na bino ke Kofi penza fongoli munoko na azoyimba bébé à moi va dormir boyoka ngo ayemba ka ndenge asali ndenge kaka eloko ayembi na Karine wana biloko ayemba yango wana Karine pe alobaki très bien que a combiné na label à Kofi tout ce qui s'est passé tout ce que vous avez vu les belles vidéos comme celle-là ba organisation nyoso bomona ki ba biema tout c'est Kofi lelo sikolo Kofi a changé les bino Kofi siko ala ta Karine tondoni Kofi siko akota na mtu ya Karine abeta laissez-moi tranquille Tony to Arafate obi ke bozanga bilo loba bo pesa nga pasi na mkoni ba yebisi bino nana nga yebisi bino Kofi ayembela bana bino ke azo Karine kaka po ba yembela bana bino nzembo tinda ba nzembo bo yembela bango ava bakanga miso ava balala akoy papa Noël hein Père Noël ayembela bino bana bébé à moi fait dodo ba yebisi bino Kofi ayembela bana bino azo aka Karine asala ba dépense nyoso na asali na kikofi na ye po ayembela bana bino nzembo olala ba courage Kofi ayembela ka pansaka mitema ya bato ba adulte apansaka mitema ya ba amoureux apansaka mitema ya bato bazana bezo ba amoureux fali ayemba kia aime moi bo sali la kango commentaire te pourquoi ya Karine est-ce que bo bandi ba commentaire o bazo imba bêtise bo yebisanga kombo ya musicien congolais o ayemba bêtise te ça dit n'importe quoi pour animateur mabe to changer bandeko to changer bandeko e muto onzolo bandengo wana ba telemiso wana ata 5 minutes ka koyemba o mela pema o kokata koyemba za blague te mais la fille vraiment c'est à féliciter a outina ki chroniqueuse ti azosala ba vidéo lokola wana et puis avec quelle personne avec Kofi Olomide l'icône de la musique congolaise mutu suba chop mena Kofi balobi kutu oyemba ta bonjour o kokata devant Kofi obandolenga pe Kofi ayebi musique koleka mais la fille papa ils n'ont même pas fait un mois hein? papa basali nzembo ayembi pe siko bokomo bozangi eloko koloba bobandi omoni nini ayembi ba bêtise na ebisi Kofi asi ayembela bana na bino mukolo moko Kofi ayemba fa bébé sois gentil va dormir mon bébé bolinga ka ayembela bino bongo tabanchoro omoni jalousie mboka biso po ebonga faut totika jalousie mal placée tozana ngo makasi Kofi ayembela bana bino mukolo nini aime moi ya fali boyo kango bayembela bana bino point boloba te boulevard o Kofi ayemba na Cindy boulevard eza nzembo lokwa boulevard o Karine alobi wana eza kokani na boulevard o Cindy vous vous rappelez hein po biso tobosa na kambango toza makanisi mukuse tobosa na mbango bo cliquer na YouTube bo tiaka boulevard ya Kofi na Cindy timola soki nini wana boulevard bayembela bana bino siko lelo po Karine ayembi na Kofi ifala ayembela bana bino banzembo ya pongi bokendo olala bana bake olala bayemba banzembo boyembela bana bino fais dodo sois gentil Congolais boa makambo
de bo lukaka ba congolais ko tunyo sote bolimbisanga bato bazo balingaka avancement ya batute do telema ya yebike asuki na ya ada place sokete azana eloko so sa na vite asuki na wana siko comme olinga bato so basuka wana Karine elle est encore jeune, elle a toute sa vie devant elle, laisse donner là la chance, laisse la fille avancer. Pourquoi bon cette chance, elle est belle, elle est trop éloquente, aza sans complexe a qui pakane batute asala makamune, laisse-la avancer. Avancer, elle est encore jeune, elle est belle, elle se présente bien, elle a tous les atouts, la fille. Elle a tous les atouts au mouton, elle a besoin pour avancer. On a bien la communauté, laisse-la avancer. C'est la fierté. De toute façon, c'est le Congo qui gagne. De toute façon, c'est le Congo qui gagne, mes amis. De toutes les façons, c'est le Congo qui gagne. Karine Ayembi Bona Kofi. Et ça lit 19h, hein? C'est 19h déjà. C'est 19h déjà. 19h déjà, et ça déjà 200, c'est pas 230 000 vies. C'est le Congo qui gagne, bandeko. Et comme il y a une bêtise, boy, c'est un combo à midi, c'est Congolo, il y a une bêtise. Kofi, moi, comme on considère pas bêtise. Boyo kaka, po bobo, ça n'a pas un kaka, boulevard. Boyo kama kofi a yembi. Siko, oh, a yembi na karne bolinga ki ba yembe la bana na bino, nzembo ba kendaro lalela. Nzembo yembe la mwana avo tiena avo lala avo zipa ye wana mo livre muke wana otange la raye wana et puis obandi ko yeba fe dodo ndo lingaki kofina Karine ba yembe ba dépenser mbongo po ba yembe la mwana ba yembe la mwana te bazo yembe la yo parce que yo muto ko somba bazo yembe la yo bazo penser motema ya bato oyo beba bazo fortifier ba amouré. C'est quoi? C'est ce que Kofi fait toujours to yebi Kofi kaka na biloko wana. C'est quoi pour na sindi a yemba kabilo kwa na sala bino lokote. Parce que c'est Karine, tema bolinga, Karine a avancé ta bobandi koloba. Omoni ba fano Karine a komina bango. C'est dit à vous. Bino bat bozo pesa e ba fano wana. Bino bat bozo pesa e oro azanango. Parce que ko ina bino bo ina raye et tinda rabatu ebele o baza ya nzambe balobi. Oh, mais c'est quoi ça? Quelqu'un comme moi, je vous jure, ngana koma kolobi la makamba mwana masona koma kotala par rapport na bino. Par rapport na bino bat bolinga kaite. Comment se fait-il, frère Nabino, sœur Nabino, pardon, sœur Nabino? Il y a communauté, à makilo ezo tangana nzoto no ezo tambla nzoto no wana. Il y a congolais, yango ya zanango. Pas yo yo kakande batu boku fa na beni, ya yo kakango. Eza ya ko lokota te batu ba ko mi bamba couper coller na communauté. Non, asa couper coller te, c'est une congolaise du sang. RDC. Ya couper coller te. Ke ba longoli na côté na gauche ba memi na droite pe ko pambango na Congo te. Alors pourquoi bozalaka contre avancement na? Pourquoi? Moi je me demande ça vous avance à quoi? Et ça vous amène quoi? Vous gagnez quoi? De toute façon ce qu'elle fait c'est pour l'avancement du Congo. C'est le Congo qui gagne. Ba inonce bi bazo ke na Congo likolo. Pourquoi vous avez cassé muto alingia tia parce que étoile moko te bozu kaka bo boma étoile wana. Pourquoi bo tika ya avancer? Laisse-la avancer. Asi ayemba ki laisse-moi tranquille. Bo tika ya yembi nzembo na yana Kofi. So ke zale ke Kofi ayemba nzembo ya nzembo. So ke zale frère Mike de ba yembi na nzembo ba yembi wana. Ah to ngeto lo ba Karina baby si frère Mike. Kofi Kofi okre bota Karine. Kofi muto ayena ide alingi basala na Karine nzembo. Karine ayena nzembo na Kofi a modifier ona ndenge na yaki Kofi. Bota la ka boulevard wa yemba na Cindy. Soki ba yembe la bana na bino. Karine osala musique po yembe la bana na bino ta. Et puis habillement ya scène, beaucoup qui ko contrôler en côté. Et ça habillement ya scène, c'est tout. Les bokenda ka ba salle de sport, bo la ta ka ba maputa, ba super wax na bino wana bo fana ngona banda. Bokenda na ngona sport? Non. Chaque chose a son temps et na eloko no pesa na place nango. Donc botika a avancé, félicitations et Karine Mokonzi avance comme ça, ba chinois baza simana yo, bana mam baza simana yo, bato ba inako bazo tinda ke o avance, bo peso pe fort o avance o se contrôle la kan il faut na sala boye po bango ba mona et puis to bonde la batu nyoso bo bonde la pona bango. Que ba kufate bazala wana ba mona ndenge Karine azo avance, ba mona penza ngala lingi ba vivre tina suka. Ba mona penza na sume ba komo zonga ndenge centimetre azongi ba bando zonga ba lo ba za mona malamu ale kikutu baninga nyoso ya media tout et tout.
bazala wana bandeko boyo ka kanda makasi te boyo bazalaka wana bango fo bazalaka wana bazotinda ke ba chinois baza tout le temps kolinga star na bango akoya te bazo faire avancer les choses. Et puis Karine bondelaka pona bango bazalaka wana ba ennemi wana bakufa te bazala wana bamona ndenge zo avancer omwe ndenge bokoti na bandako bokomo luka o texte eza bien te bozi okomi o bilobela ya diffuse akomi bilobela grâce mbisi asali boyo tolobela makambo ya RDC awa bandeko nzambe alola abatela moko na miko awa eza RDC c'est RDC qui gagne. Ciao.